la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Bambote, fidèles internautes, Biscanio Sobozwami, partout dans le monde. Internautes, nous sommes bino bolanda ka chaîne bino bolinga mingi info 16 na émission na bino ya sans frontières et puis ça me paye moko Magibo Congo membre de la presse congolaise na république na bino ya vérité oyo to la bino ba vérité ba réalité oyo et des kaka awa na RDC. Voilà là je dis aussi merci beaucoup na équipe technique Mobimaya Info 16 là je vois Yemoko et comme caméraman Damar Nasima ya caméra et pourquoi pas Yemoko 16 mm wabi mobala sérieux et puis là aussi je dis merci beaucoup na bateau nyonso balingara magi beaucoup mwana mongo wana na moni Yemoko Benito Tokologie là je vois d'ici ça là et depuis Autriche et pourquoi pas wabi Gucci Sinda de Sinda papa et loko wabi moi santé mais comme on qui bien en tout cas vraiment les grands caméramans a comme un peu ko fungola biso to me un peu ko solana invité langa o ayi tukolukanga awa a me un peu ko biso nini ememi katina esika oyo internet nyoso bo me un peu ou telle vidéo mbali boso me un peu ko aimer ko partager et ça la capé bien en tout cas bo s'abonner grave quand même là j'ai dit bonjour la soeur Nangaza a se présenter pour y mon fois plus sa combo naie après non et bandé ni tokende. Oui bonjour ma chérie. Bonjour maman Guy. Oko pesa combo na yo. Comment on a Magali Mbungu? Magali Mbungu j'espère que ça bien. Pas comme tel. Ah bon. Donc tu vas tantôt kayo ni ne memeo awa na chaîne na biso Info 16. Merci beaucoup maman pour la parole. Dans un problème. Pourquoi ils ont les Kelanga vraiment? Dans un problème à cas ils ont les Kelanga donc on a partagé on a eu pour na yebi pas na yo ko sunganga. Oui, tous en apona kosunga yo na batnes ba Holanda biso pe ba koza mo lilo ba koloba ba komenga ba koyiba ndenge ya ko aider yo problème ngoza nini nazoka. Bon, merci pour la parole. Nazaki na camarade na ngamoko. Donc en fait, tozaki ba mi 4. Tondé ko tambola. Tozaki 4. Tozaki Karine Guerre d'Asenga Belize Mbouz Nanga Moko Magali. Bon, Gerda Azaki fille de chance. Azaki fille Moko donc il bala bien. Bazwa kaye. On a camarade na bino. Oui, camarade na biso Gerda Senga. Voilà. Azaki ma fille de chance. Attention toke staff boye balinga kaye. En tout cas, pour na biso mi sac les tozaki wana Belize Karine nanga moko ya ndako sa biso bien te. Ndako ça no mutema keto. Tema kento. Maintenant donc et maintenant ça biso penza mabe makasi. Pour ta staff boye. Likambu boye kaka. Soki mbongo bakabeli biso mbongo epo ya kana maboko na ye. Ngai Belize Karine tueko solola. Tueko yokana ke. Non, ça non makasi loba na yo. Ça makasi tant oyeko luka biso la kisike non on a besoin de sunga yo. Donc tozana pona ko aider yo pona ko sunga yo.
Et après? Oui, oui, koyokana, ba camarade langa. Tobi non. Tokende et pas ba maman moko boya zaki na bandali. Tondé koyoka kaka la bengi camarade nanga moko boya bi non toza posa ba maman moko boya donc tozaki na posa to bomayete. Non, boki toke non malembi nan. Non, bozuluki maman mo pour ça, maman na kwa sala na nini. Maman na bulre na bandai boyebi boyoka e kaka. Non, biso to yebi maman wana te. To yoka ke kaka baninga musunde ba kenda ka sokola ka pe bango apesa ça ba chance. Bongo to yebi ete. Mais to yaki to yaki adresse à maman na numéro na to benga ki apesi so rendez-vous to ke to zaki misa tungai Belize Karen. To ke biso misa to yoka ni ke maman wana a donc a poma yete apesa ye donc eloko mo donc ata liboma kutu. Ah bon? Biso oui. Apesa ye liboma ou soit apesa Solomon na nzoto po mibali ba lingaka ye lisusu te. Po koma ko sa biso pasi makasi po na nika ka ye biso te. To kende pa maman na to soli to futi maman na mbongo. Vous faites maman on peut ko ba combien? To pesa ki $70. To pesa maman na $70. Maman na apesi biso kisi. Moi ni mo boizeka na sachet donc moi poussière kaka. Ça va ndé bovanda ka bongo botila ye ata na secret ata na masanga amela soki amela ngomno moko bokomona ka eloko isalama. Sko mamango na kacho malobate. Mamango tombo ngende ko mona bino bobaki asala nini pona bino bo expliquer que fier l'équipe de la chance bolingisko asala nini pour bino boza la l'aise. Oui. To expliquer boto maman moni camarade na biso guerre d'asinga wana. Azana ba chance be donc aitufaka biso. Aitufaka biso makasi. To ebisi to bi maman to ana posa ndeza boye ovandisa na ndako. Okata carrière na ye to ngava na ndako donc to ngi biso pe to apparaître. Bino pe mbali ba mona. Biso pe mibali ba mona biso. Biso pe to zala na top donc po ezala kaka ye. Kaka ye voilà. Est-ce que tu as pensé que ça abaki ça nini pana ye? Oui, c'est biso kisi wana e ko tika ndako. Akotaka ndaku ekosala eloko te donc akotaka ndaku donc yebi kute na sima kuna so elingi esali suni mais ese biso kaka akota ndaku ese biso te ke oboyo non. Non, bino nyos bozaki d'accord. Donc la bino 3 wana bino nyos bozaki même moral muto mo tabwa ki de wana. Non. Donc bozaki vraiment même moral contre copine bino. Biso nyos bozaki même moral parce que avant to ya pas maman wana to solo ki on déjà hier. To solo li biso tout zaki d'accord. To zaki na détermination et on a zaki de wana. Ngam na zaki de wana. On zaki de ke boluka mama na pour akocha kama bino ndako. Ngam na zaki de wana. C'est bon continuer autant mi caméra. D'accord. Maman na eko pesa biso pe kisi to ye kande to vanda rapport to liaka ensemble to melaka ensemble to meli et to lambi to lié to teli yango na secret ameli yango après quelque temps akom koyoka ndeti abia zoka ndeti mal à l'aise magali mutu nani mutu boye donc comment koyoka vraiment bien te biso to comme pe ko tala na biso na biso bozo ke pe ko ke no tala pe na ndako on to mando ke tala ete maman na pesa biso condition ce qui a commis déjà koyoka bien te au moins to ke tala eli susu exact donc ça qui continue ou ta qui est pas ya maman wana OK on to ke tala susu exact ndenge akota ki vraiment ndaku ndeka to bande koyoka to ndeka komona na ba photo so biso to ndo tinda batu okende boketa kamera so mo muke yango so bake bakangi mo photo balakisi biso. Donc il m'a ko sala vraiment passé. Ce que tant ya côté kenda ko bino pe fina bino changer ki mona parce que bokende parce que bana ko to fait bino. Tant ce que ya côté kenda na to na côté nda tant bando tambla bino 3 ans. Est-ce que changement pe za ki na ba fina bino ni be bando linga bino et tout. Oui, moi changement pas comme tel. Le quoi ka payer té. Donc ya les cas ni bino. Donc ya les cas na biso kaka malgré to sala ki eloko wana mais le cas biso kaka. D'accord. Donc, si abeli a oumela été 8 mois. Ah, c'est 8 mois la maladie. 8 mois quand la maladie ekufa. Et après ekufa wana et si là elle est kabongo. Depuis kufa le bomba pe secret. 3 ans passés. Baninga langa mususu en Belgique.
mosusu wana aza na Angola nga mo pende na tikala na nga awa na ekobala te naza boye madame naza femme mariée mais naza ba problème ko eleka na libala na nga donc jamais vu naza vraiment un problème nazwa bazemi na nga toujours zemi bima kaka donc so ekomi ka 5 mois zemi fikita 5 mois zemi fikita ya turo yo na kozwa zemi na nga et c'est vraiment 9 mois akei kebota tona kebota wina sali fauche couche mwana nga ya mobali na boti mais mwana bimi okufa donc oboti morne oui na boti morne et comme kolukina même ba problème na ndako na nga mobali na nga alingi nga susu te alobi trop c'est trop parce que 5e mwana ye wakei ils ebele ko donc liba nous ko minute combien en danger donc na minute mobali na nga aoyoka mutu te ba parents ba ye ba lobi oya ya pesi conseil azoka sote do mama liba na ngezo ningana liba na ngeza suna kimia te na ekotambola et pas ba pasteur pe na ekotambola na bandako mususu koti lisusu mama na yo quand on kota kala 3 ans passés au continuer sur kabeka ko kota so na vie normalement mamuzo marché te oui ba personne pe na ko kota ba bisanga na za problème moko il faut na loba il faut na senga pardon na ke awa ndenge moko nazonga boy ndenge moko bon ngamo na sali vraiment examen de conscience Nathalie Simalanga naka na problème moko ono tobeto lisolo ya camarade na nga guerda obosia kikisi na secret voilà donc na moni nazaka na problème na ye babi na nga fona singa pardon na minute no maintenant no singa pardon pour maman kufa papa kufa ce que o singa pardon pendant oyebi bande ngone mususu maman na ye akufa kaka pona souci na ye papa na ye même donc nazaka na ndeko ne moko yaya na ye grande sœur na ye grande sœur na ndete ando ye bakaka toze ba camarade mabe devant leki na ye a tout temps ando ke kuna grande sœur ne kubinga na biso kufinga biso mais azaki pe na raison ta côté bo ki kokota ti kokocha leki na sama belé oui grande sœur nazaki na raison ça fait 2 jours passés notre kuta na grande sœur na ye na victoire bon donc nga mona le kwa ya munenga te zoka yepa munenga nga vraiment na bete na ngai kaka pour la culpabilité wana pour la culpabilité wana tataka belinga magali nata na salika assemble ya boni bien tanto solo la wana to soli wana bi panda leki na nga vraiment kenda bukima pe na ndaku boyaka te en tout cas na panda okoka te to solo lika tanki yana lek no yaya na kuyanga kutina kuma matonge awa na bala ça va pesanga numéro na yo ya téléphone comme ça na kobenga yo mona ndaku place na zali OK apesinga pe numéro na ye ya téléphone ils ont téléphone na ngai donc na koke ko yebisa yete poko yebisa yeboy asa mutu moko asa rapé chaud trop vraiment akoko salanga elo mo pe mabe andimi na ye prison mais ya salanga ka mabe pour la petite soeur na ce qu'on a mis de ko sandeni puisque comme on y en info 16 donc c'est que to ko ka solution directement pour ça nous ce que exacto ça nini pour ils avaient problème ko quand ndingo lobi nde ba basanza ba lobi bongo donc ça dans danger puisque boboma ile amutu koko ja damu ninga mwasa sama belé mutu bondo tambla ni bolé ne bomi na donc ils aident sous moko vraiment ya munene siko pour ça les atos sandeni pour na osenga famille na pardon oui pour mutu na ko singa pardon zakaye yona yaki awa mama journaliste osunganga to benga ye pour na yebi olo ko eza télévision akoko sanga osa buzo baté osenga bolimbisi liboso na ye osenga bolimbisi liboso na ye pe liboso ya bato ba otala biso na info 16 donc na ça vraiment na choix donc il faut na senga parce que c'est obligatoire. OK quand on a un numéro là comme ça fidèles internautes tout ce qui est un peu temps mais qu'un peu que lancer appel à binga
sœur ya copine na bango yo akufa, ça fait 3 ans passés. Binomo boyo ki ndenge baza ko expliquer. En tout cas, bo s'abonner massivement na Info 16, bo me capé ko aider biso na ma conseil na bino et ça la biso pe en tout cas bien makasi. Ils ont carapace, donc via Banabasi, ils ont vraiment compliqué, donc ça fait vraiment mal. Comment on a maramba boyer, au tchapena main libre parce que non tu l'as au micro, au casso qui aux juillet, voilà. Ce qu'aux juillet, tu me capé qu'on nini. Oui, allô Yawenge, bonjour. Allô. Allô Yawenge, bonjour. Allô? Oui, allô Yawenge, bonjour. Magali. Bonjour. Bonjour Yawenge, Magali. Oui. Ah. Bonjour. Yawenge Magali, na posa na yo. Bonjour. Eza Magali, Eza Magali. Ah bien ma sœur. Nana posa na yo te. Ah bien yaya, nana posa na yo. Oui, allô Yawenge, bonjour. Bonjour Magali, bonjour. Ah bien ma sœur, nana posa na yo te, to kutana. Nana bondo numéro 10, elenge sa cartoon. D'accord ma sœur, yaka siko nana posa no siko, pardon. Non, eza bon, yaka no, yaka kaka, yaka ya pardon. D'accord ma sœur. Voilà, fidèles internautes, le temps qui est osé là, arrivé il y a grande soeur, il y a Fiordo Koufa, donc grande soeur Nae, Neboki Borcho Benga, et comme Azana Victoire, le temps Ayaka, en tout cas, tout le monde pose Mouké dans 10 minutes, en tout cas, merci beaucoup. Vous s'abonner massivement à Info 16, vous allez jamais déçu. Bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3 fois .w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde, bo s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Bokota na Info6, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Ivan Umboka.
sit ipan En tout cas, merci beaucoup, fidèles internautes, na patience, na bino, tous les sous na plateau. Les grands caméramans aiment un peu qu'on fait un bis plus que montrer tous les causes là comme ça. Magali, on peut ça wenge micro parce que tous en besoin tout cela. On peut ça micro na promener, on peut ça micro na yeka mambo zu ba caméra boté, on monte que comme baje, ngana na mamno ça ya benga na yepa za dans les aza roi petit terme. Ce qu'on peut ça micro pour na ça na micro ni. Excusez biso en tout cas vraiment aux à la peine à monter ma vraiment un coquille. On peut ça micro te pour non c'est là, on peut ça micro na promener. Poni bajaboué comme galo c'est ça bajaboué pour na mambo c'est là là. On sait ça va bajaboué point. S'il vous plaît, wenge toza vraiment. S'il vous plaît, ballon on caméra après to solo, s'il vous plaît caméra liboso, rien n'a sens. Excusez, je peux ça dans moi 10 secondes caca, tu expliquer les pourquoi. S'il vous plaît, avec tout le respect au Vanda. Yo yebinga bien, yo za petite sœur na. Oh yé na ndako to solo, Robert nga liboso caméra boy pour na ni. Non, yo wenge toza masolo montre. Masolo yo faut solo, faut caméra za liboso, rien n'a sens. S'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Est-ce qu'il y a pas solo, là faut caméra za la boy pour to solo na. Pardon, merci. Merci beaucoup Nengo Vandi qui t'a bien monté ma topé sur micro parce que comme on dit que à sa petite soeur na yo nga na opé sa petite soeur na micro yé moko avec un peu koloba problème nini oyo a bengeli awa après to bandin to sola to ti caméra parce que a koluka biso abi eleka devant caméra batu balanda pour peut-être okoki ko kitsa mutema ndenge bato ba Hollande belé okope ko limbisa na likambo azana ngo ya salanga lo mota mabe azala no camarade nanga te aza camarade leki nanga siko no limbisa na likambo nini toza prompter leki na to solara bien to monde année à 2 jours soit 2 jours soit 3 jours to monde année est-ce que problème ngana rozala na ye o 5 to bongisa ngo liboso caméra za problème ni. En tout cas, Magali, na peso caméra wenge temporiser qui tient mon thème. Yé moko Magali alobana yo na pese micro parce que moko expliquer yo. Na sur boza ka mon thème rokita po tout ça de la famille comme azale qui non donc de la famille tout me un peu ko traiter ngo na ninga bana nzambi donc biso chaîne biso ça ka boy sur les caboyes tout le kilango solution na internet nyoso ba na biso Magali aloba mo choma mambo belé non ça Magali ngana na mambo belé non ça Yawengia boso limbisa na ufuka melinga po nini vanda ko yaya tete ma vanda na kiti to sola ya vanda oh mambo ikomo koma suri limbisa ngai na kolimbiso na problème nini osalingelo te tobebani te kaboye na limbiso est-ce que nga na problème no to yoza problème nanga nayebi ke nasala bino pasi osala biso pasi mpe nazanga mo te toza misato tomema pasi o ti lelo ata yo nandimi te ke obosana yango oza ya na ngai ya wenge oyebi bien nde tozalaka na leki na yo na petite sœur no Gerda tozalaka Gerda ngai Bélise Karine toda otambola bongo Gerda azalaka fille de chance biso nyonso tozala ba fille de chance makasi toza mpenda bana chance omoni sikoyo akoma otumbola bamama boye na sina bosana po petite sœur na ngai nasi akufa ntango akoma obeta lisolo ne image ne ezonganga en tout cas oyoka ye vraiment Magali ezala makasi oyo netabe koexplike ozwa place ya kolimbisa oui bazala fille de chance toke boye ka Gerda soki mbongo boye akabelaka Gerda kasi ando akabela mpe bino na ndo mwa bwando defo mwa apimelinga apesi bino bokaboli oui elamba so ebimi ya sika Gerda ka fo so mwa moto liboso ebanda ekosala biso mabe na motema ebanda ekosala biso mabe mpo anini donc ndenge aza nde biso mpe tozali
ende kosala biso mabe makasi. Ale toki koyoka na ngai Belize Karine tokani tokende pa mama mona bandali bokani bosa nini toke pa mama mona bandali on toke pa mama na avant toke pa mama na bandali to soleno so misal to so to bino guerre de paix alekisi wani kakaye pourquoi pas biso allez to sololi to bita to ke pa mama na po mama na za baso to mama basukula ka bato ba pesa bato ba chance allez to bita to ke pa mama wana aboma yete aboma nani aboma leki nanga te aboma yete zela non Zela pardon Zela Zela pardon ko ke bongo te so na comprendre ndo lobby ti lelo nga vraiment na tikala boye mama pa kenda leki na pa kenda donc na tikala ka boye bino mutubo maye so na ke mwambangu pona moni de jour comme te to boma yete to kenaki pa mama wana apesa ka kisi mo boye po evandise na ndako po biso pe to étouffé madame bengi ngai madame Malembe pardon Malembe pardon s'il vous plaît bengi ngai pe na yokuta na mutu aboma leki na ngai Malembe s'il vous plaît Malembe etala caméra eza awa Malembe vraiment ngai pe na ye na vandi boye kopesa nga sakte kopesa nga sakte mo mutu na bungisa omoni mutu na bungisa liwa leki na ngai mama mama na nga liwa leki na ngai mama papa na nga liwa leki na ngai écrit mambo ebele magali yo tout ça qui ont été pour télé qui n'a pas tambo na mama andolinga kutu télé qui n'a pas na mama s'il vous plaît toye to lela te toye poto bongisa makambo ye pe kota ke makamizo marché te azobota bana bazo kufa ye pe azo risquer vie na ye yango amonaki mutu akosenga bolimbisi kaka yo ya na ye bakufite bakufa lokesika olimbisa bato nyonso mokili me ye te avant nalimbise aotelemisa mama nanga telemi wana atemisi papa nanga atemisi leki nanga apres nalimbisi mama nanga nzamba lola wenge donc fidèles internautes pour comprendre Malembe ma chérie donc pour comprendre vraiment donc tu es obligé de kata vraiment pour photo landa wenge comme tout le monde tellement peu devant caméra peut-être la réaction les a moto makasi en tout cas à suivre votre obligé de landa wenge parce que tout mec un peu koyo quand ça bango pour eko suka bote en tout cas merci beaucoup pour s'abonner massivement à Info 16 donc suite nango bo mona kaka tout mec un peu kolanda wenge merci la vidéo vas-y notre dimension les Congolais voici votre agence avec ingénieur tonton Mwinga 7 mm papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm Réalisation clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,